ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Mosatiro ila takalia siange katana Nabituma basua yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Mesala Kolanda, Irène Masiandoki TV, identité ya Bundes, oh maman bino la cabino, kakaba histoire vrai, pour essa la bino, ba vrai makasi, nabanda kuna bino, partout vos alindenge na lobaka nzamba lola, apambola bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka masule Irène Masiandoki, et ça la ka vraiment bien makasi, yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout, ba ona no ba sabonate na site yo, bo s'abonner au site ya maman bino. Bandeko déjà bo s'abonner, bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te. To la ka proverbe 19 et 20 po sunga yo nanga na suite ya vie. Ba moureze to pesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty, la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dr Achille. Kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22, moi sur amibla 22 ndako na verchache ezalaka yo Betty, la patronne na bosanité mama bibi chez moi Nzambi, et uno en direct de 001 BBCD moi-même. Boni basango Anastasie vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundese na pesi merci na copine nanga Naomi Mwenge de long jambe na kati ya Luton ne balobi ya papa de Gaulle. Tokenda kabongo na mama Nela eonga ya papa Anisie Mbula na kati ya Londres. Mama Nela umela bamurene bamurezi Irène Masiandoki ayaka boy. Bandeko bolandaka biso partout na bossa na kate ko yebisa bino ke pona kobongisa loposo teinture no ezala kitoko talaka na bemission na biso nyonso. Logo bomoni totiaka eza na care, numéro ya telefone ezalaka na se wana ya mama Cornelia Lutadi la mwana Telesi mwasi ya tata ndenge tolobaka Gracelet cosmétique. Bamurena bamurez na communauté totikala kaka na mama Cornelia. Mafuta ya siri ya kitoko ba dega ezalaka te, benga mama Cornelia na lombango osomba te métis gamme na yo nyonso kolinga ezepa ya mama Cornelia. Tango ko benga eko bosa te azana ba t-shirt, ensemble na ba foulard nango, azana ba cerceau, ana biloko ya kitoko makasi ba mama Cornelia. Na yo kisangwe pa ya mama Irano kotisi biloko na boutique Rebote. Na kokipe ko mona bien ke na eko somba nanga mafuta. Oko sepela okozala jamais d'ici. Na pesi merci na ba maman nyonso bozo selanga ba voice ba oboso mba genya Fatou Sene la sénégalaise nzamba lola apambola bino parce que mama Fatou
Fatou Sen la sénégalaise nzambe asala obolamu ba témoignage ezozonga à propos ya bagene musala ezokende kitoko yango nazo rappeler bandeko bozana posa bagene logo ezawana numéro ya téléphone ezawana boutique na biso fils fashion kolata kitoko ezana Congo Kinshasa mais na Belgique soko bengi bazape wana balivwaka partout azaka kana bagene te azana ba rouge à lèvres ya qualité azana ba mayaka ya loketo azana ba bijoux ya kitoko bobenga Fatou Sen la sénégalaise bongo basi ya mayeno ba mama mwa mabele mwa minene ba soutien ya dede ezakuna ba soutien kitoko ya makasi na Fatou Sen la sénégalaise ba lobi solution pour na ba vrai chéri nyonso ya communauté. Voilà, merci pour la patience et fidélité maman Irène Masiendo ki ayaka boye ba mo yango ebandi mais maman Irène na mwa ba rime et pesa pasi Olga Mokonza Kabelo ba lobi umela na kati ya Belgique ba vrai chéri nyonso ya poto boyebi ke ba kabelo teka makatika makanango bakabelo pe elata makalata makanango mais soki nano lata kabelo ya Olga Mokonza Kabelo te seke oyebi valeur ya kabelo te bakabelo ya buzobe bime belé mais original kabelo ya qualité ezepa ya Olga Mokonzi ya Kabelo akotisi biloko ya kitoko numéro na ebeta kaka na Facebook Olga Mokonza Kabelo aza tellement populaire na TikTok amona naka partout na YouTube balobi Olga Mokonza Kabelo unique na genre na yo umela. Merci na bande nyonso partout bozali bo like lenga vidéo bo partager bo s'abonner na Irène Masiendo ki TV na eko beta di solo oyo bande ko bokolandanga ezali cher moko abengi mama Irène abandi kolanda mama Irène depuis kala di solo azo beta yango pona kopesa ba mama conseil na ba papa maloba oya lobi eloba maka mingi na ba famille ebele tango to swanaka tango sozo landanga so ebisa ngo pende kona lelo ebisa nzamba limbisa parce que malobo to lobaka mire yo kaka biso batamisela mabepe balikaka ezana batu mingi tango so swana na ndeko na oloba na eke mukona kokufa kotia makone bembela ngai te biloko wana eloba maka mingi mais lokola mwana nzambe lo nazo sunga longola eloko wana parce que yoko ekoloba ngo na sakanda mais muto ya kozwa ngo oyebi te mukolo kokufa soki ndeko wana ye retourne okutana ba problème ekokipe elata maloba na olobaki pourquoi na lobi boye parce que ndeko moko abengi biso mère ko tanga komba poto na biso te beta liso makambo ze kana kati libota nanga na uti ko perdre grand frère nanga awa na poto atiki mwasi na bana na emisatu grand frère nanga azali cousin nanga na kobenga ebongo parce que yaza lokola mwana ya tata mwasi nanga ya kobenga papa na biso lokola noko mama Irène mama na bango na Congo Kinshasa zaki na mwa possibilité tokenda ba congé na ndako ya tata mwasi na biso soki loto yebi kotanga kokoma eza classe ya tata mwasi na biso wana mama Irène nzamba saki biso grâce biso papa na biso abotaki biso 4 mibale to se retrouver na poto mibale batikala kuna na Kinshasa mais soki totanga tata mwasi na biso lokwa azaki pe na libala ya mwa malamu azali kosunga papa na biso nde sala biso peke totanga pito bande kokende ba congé pa ya tata mwasi na biso cousin na biso auti kokufa na poto azali mwana ya tata mwasi na biso na ya liboso cousin na biso tango ayaki poto ayaka liboso na biso na poto biso tolandaka simanga na leki nanga po biso poto na biso toya mama Irène tozwi chance na nzela ya mibali nde tokoma poto fo nazala clair na liso nazobeta mama Irène cousin na biso ndenge azalaka na poto awa azalaka na mukanda asalaka azana mwasi na bana misato azana voiture avivara lokola mutu nyonso vivara na poto alataka pe bilambane ya kitoko akendaka bafeti tomonaka bafoto par-ci par-là mais problème ezalaki mpona kosunga mama na abotie tata mwasi na biso na bandeko ne azalaki mwa kilo leki alandi cousin na biso wana mwana mibale aza grand frère na biso pe toujours po biso oza baleki mais aza mutu amelaka mwa basangma bakwit asufraka na Kinshasa kuna mais biso yoka tozalaka na mwa reconnaissance tata mwasi aida biso papa azalaka na vie te tata mwasi azalaki na mwa vie ya bien so tokutana mwa 50 mwa 100 tuka toyedaka na moki oyo tozwaka tata mwasi na biso mpe azalaki mutu alobaka pe mwa mingi azalaki ata soso na papa na biso soso na mutu azalaka na langage wana ke soki nakufi kotia makone bembelanga te ezalaki tata mwasi ande koloba ngo vraiment mwa mingi mama Irène beta sete na ba mama mingi peut-être pozo landanga oyebisango mwana oyebisango ndeko na otindaka biloko bamela na Kinshasa boso na famille kotia makone bembelanga te mukona okufa eza ba langage mo kitoko te tant que bana nzambe pona kolobango beaucoup comprendre pourquoi ndeko eko beta liso na Irène Masiendo ki TV lokwa to sela ka proverbe 19:20 po sunga yo anga pe na suite ya vie mama Irène tamo sa zai koloba bongo parce que moi ana zaki ko aider penza te so zai ka soka bengi biso naza na pasi bana saka suna bozuite nga mobala kufa bolukila nga mbongo kolia ndeko na bina mobali penza banda babenga pe so mbongo biloko kolia baki na fin du mois ti lola ya mbaka biso sute ye pena mukona kokufa ata makone bembelanga te abande koloba bongo pa ya mwana na liboso zaka na poto
biso na moke tozala to bande kopesa ya kosala ke tante na biso akomaki kobela na Kinshasa. Mama Irene bandeko na biso baza na Kinshasa kuna baleka cousin na biso azalaka na poto elaka famille te babengi biso mera lokola aza tata mwasi na biso ndeko papa na biso ayeda biso pe tolukaki moke tozali na 180 totindelaki mpo na traitement mais ezalaki ya kokoka te bande kosenga mbongo bakomaki mpenza kodérange nga na petit sœur na nga mais tozalaki na bozwi te petit sœur na nga nga fona benga grand frère benga siko cousin na biso yebiseke mama abino mutu azobela bafoto ya nyonso na TikTok partout ezoleka mais mama no mutu azobela yo na mwasi no akumbaka omona ovandi mpandi mwasi na bafeti mwasi azokumba esa propre te na yebiseke kobenga te tika biteya biso siko toyana bozwi te tata mwasi akufa petit sœur na nga abengaki grand frère na nga cousin na biso wana azwaki ete asololaki na mwasi na ye après 2 jours mwasi na ye kotinda $80 na Kinshasa batakini bebiso kaki atindi $80 bamurene ntango nayebisaka bino Jésus Christ revient bientôt mwana moto azozonga bopartageaka masolo mama Irene nzambe alola kopambola bino bosabone na Irene Masiando TV bolingo bandeko bazobenga kopesa masolo eza mpona kosambwisa bafamille na bango te vike biso totangaka na biso mpe kombo te ndeti oyo nazobeta na tangi meme mpamboka mezaka ya kopesa conseil na bamama mpe na biso ntango toswanaka na bafamille tokontrolaka nini koyebisa motu mama Irene ayaki kotinda $80 mwasi ya cousin na biso ekokaki nango mpekaka te tata mwasi kobela abanda siko koloba maloba ana trop ke soki nga nakufi na maladi nazoyoka akundanga te leka cousin ya biso mosu avant dernier bango akoma koteka na Kinshasa akoma moko ede mpe mama bango biso mpe soki moke ezali tobandaki kopesa parceke aza tata mwasi na biso eyaki kosalaki tata mwasi biso ayaki kokufa mama Irene tata mwasi akufaki ane passé tante na biso oyo azalaka na mwa libala malamu na fena bapapa ayeda mpe papa biso papa na biso akufa mama biso pa akufa mais tante na biso na mata mpa azalaki na bome mpa biso azalaki na mosala te abandaki koyede biso na mwa misala kotanga mwa finance kote kolia abandaki kosunga papa aza vraiment ndeko papa na biso mama moko papa moko mama Irene ezalaki pasi mbala moko tomoni cousin na biso apublie bafoto ya tante na biso ke mama na ye akufi ezalaka jeudi mama Irene mbala moko vendredi na butu ndako cousin na biso na poto atokotanga koma mboka te etondi bakamarade na ye matanga ya tata mwasi ebandi biso mpe tokeneleki na nga mpo tomoyenda ya bapublie kokoma tokomi baprogramme ekomi kosalama kuna ke cousin na biso ya bazokende Kinshasa azokende kokunda mama na ye me aedaka te ntango azalaki na bomoi eloko tozobetela yango sete na bandeko mingi baza na poto bakobenga yo mama azobela leki azobela ozonéglige me ntango akokufa mbongo akokunda ekomonana mama Irene nga mpenza nabengaki mwasi na bi grand frère azokende abi akende wana mwasi na bi akende aza mama na ye aza mwana liboso akende mama Irene mbala moko nga likanisa maloba tata mwasi ke soki akufi akunda ye te amona ebemele te eyelaki nga mama ye nabimisa yango eza te parceke aza mwana ya moto akufi eza mama na ye mama Irene abandi kobenga bato afrika abandi kopesa baprogramme mais soki biso tobengi leki na mwasi avant dernier bon azalaki contre grand frère na aningi tokoyambe na telefone te biso moko tokunda mama na mokie ata na mingadi tokozwa place tokobwaka mama balangage ezali kitoko te mais moye toyebisa cousin na biso eza te parceke wana azaleki ne mwana mama na ye na papa na ye mama Irene esaki quelques jours cousin na biso wana akende Congo kokunda mama biso baleki na biso mibale batikala na Congo bazalaki mpe na matanga tala mwasi baopesa biso mpe banews na ndenge na biso ke aza vraiment aimé te en plus aye matanga yango aye na fille moko boye likangu na ye tobi abi oui azoyeva na fille mo aza pembe aza monene boye totuni azwi fille yango apres eza noka bafille ya kinika awa toyoki pare ke fille yango azala copine na kala avakende poto ser yango bon bazoyani na matanga bazolala na ye esika moko bokanga minoko makambo ya bato te biso baleki na biso bongo mama Irene cousin na biso avandisaki bandeko kuna Kinshasa kunde bembe mama Irene ipare ndenge tozoyokela bandeko kota batata na bango bakomi kobude cousin na biso baleki ne moko bazobude bazalaki vraiment na courant kitoko te leki na mwasi balangage kaka si tobongisaki mpo na libulu tosalaki nyonso falo vanda na yo kaka pourtant cousin akomi 3 jours bakundi tante na biso basomba libulu na bango na mingadi babongisa ndenge batakini makambo bazalaki makambo makasi na cousin akendaki su na mwasi mama Irene soki nani ayaki kofunde pa mwasi ne batekisa baza pe songi tovanda tolala boye bakundi tata mwasi lobi nange elandi mwasi ne abenginga yo bata matanga bayebisi yo nini bayebisanga nini bakundi tata mwasi te ndeko na mbe nazozela ya na kobengani ayokuta biloko ne libanda po ake matanga baza na fille mo kuna azaka na likango ne na Kinshasa bazolalaka ne kuna ya matanga ya mama abino bon mama Irene sosi toyokaki mais toevite na biso towangani tobi toyebi yango te nzoka kuna mwasi na mobali ndenge azalaki na Kinshasa kuna koswana na telefone nyonso cousin akendaki so pasala 12 jours
mikolo na ekokaki fala zonga mpo aza moto poto mama Irene balobi na leki na mwasi avant dernier batikali koyokana te bapesani mbote te leki ne pa koma kodebrie na ndenge na Kinshasa koma mpe morgaise na ndenge na ye bakundi mama na bango na mingadi me biso ava cousin kende abengaki biso alobi na biso anga na oke bolobi ni mpo na tata mwasi na bino wana tante na bino mama Irene fike to eleki mpe na maladi toyaki na mbongo te tosangisa nga leki nanga tozwi 250 € topesi cousin akendaki nango mama Irene cousin na biso ayaki kozonga ntango azongi selon liso nde nazopesa ipare ndenge tokitaka na avion batielaka biso mo eloko wana baescalier mpo tokita ipare cousin biso ande okita na bagage ame na ye aglisaki ndenge toyoki lisolo mama Irene nde nazobeta aglisaki mpo mwasi na kolanda oyoka aglisaki ntango aglise mama Irene asala effort mobali ayokaki ne mpasi makasi te aye na ndako ntango na ndako ipare alongola pantalon monike azoki na nsima likolo na bamola azoki mwa moke ezaki mpe grave te potana ekomi kovimbisa likolo ekomi kovimbisa likolo ekomi kose grave bamore na bamorese bolanda mokili eza na makambo ebele cousin na biso abi poto ndenge ezokendela be mwasi na bifo mona médecin bien ke bazali koyoka te bazali koma na rando mpo mobali akende Kinshasa akoma kobima na fimo famille ya cousin so bandeko ne propre epare soki niese na ye mo mwana ndeko na bango mutu afundaki mpa mwasi na poto mama Irene ndenge anda okende hôpital cousin na biso na famille na biso histoire ya diabete ebetama te ni kota batata na biso po aza cousin kota botata biso akobenga so tokobenga mama na bango tata mwasi ya kobenga papa na biso noko toyoka histoire ya diabete te kota papa na bango kuna nde toyebi te mais selon lisola mwasi mpe histoire eza te mama Irene cousin ke na pota na hôpital médecin alobi poto ezwi microbe ozokaki yango quand alobi esali 2 semaines abi mais c'est grave evi olande kosoigne olandaka bi non ezwi microbe mama Irene so basali baexamen soki nini elekaki bakekuta cousin na biso sucre 620 cousin na biso abela diabete te amelaka masanga avant kende Congo selon ye abakende pa médecin azoki bakisi na ye azalaka na ye bien selon ye mama Irene sucre emati likolo ntango bayebisaka sucre bayando beta cousin na biso tonga mama Irene kobeta cousin babeta cousin tonga esika maladi ya diabete eyi kosegrave na nzoto ya cousin na biso potana ese grave mama Irene tokendo peut-être totala cousin okondima te ye moto akomi na eta wana diku makambo nde bande kokende fo bakata ye likolo awa na poto totangi komba mboka te mpo eza lisolo bato bapesinga permission te toyei kobeta lisolo mpo esunga o nanga na suite ya vindeko nanga yoka mokili eza na makambo ebele tozobeta masolo te mpo na kobangisa bato mpo na kosepesa bato me mpo na kotalisa bato ke yesu masi alinga bato na ye totambola bien mpo lobi na biso toyebi te tozalaka maloba kitoko surtout na bana ntango ozofinga oyebi te yaye okoloba na sakanda matata mwasi azali koloba neke ne bembe na nga so nakufi kotia makolo te kokunda nga te ntango nde koloba neka na kanda me mokili ekoma na makambo ebele mama Irene cousin so bakata likolo cousin ya biso akotaki koma asali 13 jours na koma cousin biso ayaki kokufa mama Irene touti kokunda cousin na biso na mois d'avril awa na poto cousin na biso akufi mama Irene makambo ekomi kobima ebele ndenge akende kokunda tata mwasi ifale pa kende po tata mwasi na biso batakini seke na ye bande koboya makambo akala ya famille komi kobima banoko ya kobenga biso tokobenga lokwa bapapa leki ya kobenga noko batelemi aye awa aye kolakisa bilamba mama Irene tozoyeba te eza maloba tata mwasi bande koloba ye eza bandeko ne batika na bomoi epuso biso muta kufi akendaka kaka mama Irene makambo ebimi ebele leki na lobi mama même temps toke kokunda mama sini moko esamaki na cimetière ezalaki ya malamu te ifale pa ya na ye fala mama Irene famille bango ekoti désordre banoko balobi eza maloba mowei ayaki kosala ni eloko nini ayaki kosala awa ayaki kolakisa biso kaka mwasi ya pembe ya mbinga azali kovanda vandi ake kolala na flat azoya matanga mama na ye lokola star azoya matanga mama na ye lokola mopaya kolata bilamba minene mama Irene eboteli cousin na biso problème mama Irene biso bandi kolando lelo te tolanda kuna leki nanga totunaka masolo betaka elekaka na via bato mais biso tozokunda cousin na biso na ville mama Irene tokundi mutu lokola na filme na poto liwa moko ya rapide mama Irene tala mutu akenda kokunda mama ne le 11 décembre année passée akenda le 11 décembre na Kinshasa mama Irene azonga ba le 22 le 23 pa fetaka Noël na bana na ye maketo azaki na ba problème wana mama Irene cousin kebiso mbangu neti na filme mama Irene bandeko bazo maloba mowei alobaki yango mpo na respecte banoko batataki na biso
donc mama oh ya ko benga noko bazo ko appuyer maloba ndeko na bango mwasi fala respecter yango cousin tiki mwasi na bana misato mama irani yango pesa conseil na bandeko mingi bazaka maloba mabe na bana dika mukie soki na kufi komone bembe na ngate bonso mamone bembe noti esani yange bembe eske komonana eso okufa no na mai eso okufa no kote ni nyozo souhaiter de que so kufa mone bembe noti nana ngo pa ebiso ke yo muto okufa liboso ya kufa na sima nana ngo ebiso pe ke yo muto okufa sima ya okufa liboso mokiliza na makambo ebele yango to batela kamaloba biso toza na misu mibale toloba kaka me bato ba na misu misatu mama Irene to yibiteza banani parce que ndenge toyokaka seno bana nzambe soki muta kufi akufi kaka mama Irene cousin na biso akufi to olela banoko baba voilà wana banoko ne ba ya ko benga bango banoko so to benga baba pale kine baba akutu voilà sera loba kinini ayate maloba mo wei ayoka kite bino momona rapport ezalaka nini mama Irene maloba mabe na bangi famille bien que cousin bandene ko aider famille te biso zaki na biso contre mais liwa te fala beaucoup la bana naï aki avant maman Irene même pas 60 ans 56 ans cousin na biso azala kinano vi kazaki pe mutanzo to miki azaki pe propre mère to sa chokati ki bana maman Irene betali solo na bandeko boza na poto soki bataki bobelo mabe bo baby sango na kombo na Yesu vi que cousin pas zaki na kibonzambe minte maman Irene ekeka ndenge ki yango na betali solo partager yango ndeko ko landanga ete ya yo soko za na mama moko alobela maloba bongo na vie ata zali ata kufa ndenge nazo sisa bo ndeko nanga banda ko bebisa yango na kombo na Yesu Masia peut-être que lobaka ne kaka mais bato bazaki pembeni o bazwa to yebani bilongi mitema to yebani te olobelaka mwana maloba moko mabe na sakanda ya banda ko retirer yango zongisa ngo na makola Yesu Masia lobana bebisi nyonso nolobaki yango na sakanda kende musika na kombo na Yesu okoyeko sikelo ebisi mutu kene bembe nanga kotia makolo te so na kufi ko mona kute bembe nanga te mutu akoya ko mona bembe no retourne à sala accident balobe bembe elobaka na eboye peut-être mukolo baka ngo mutu moko mabaza aka wana ayokaka parce que mutu soka kufi sa pouvoir lisusu te mais tala ba famille tala ba problème ezolanda bana poto nazokosa bino te bazana ba maladie moko pas possible na poto bomonaka batu presque nyonso nalobi te ke monde poto mobimba te nalobi la majorité ya bata poto bazana bakisi bamelaka majorité bata poto bakoma na makambo na baka o ngali toyi ngali boko ngali kolo nga mukongo nga mutu bata poto ba douleur elekaka mingi na misala tosaka na poto na ba problème ba famille yango nazo episo mutu zolanda longwa na distraction lisolo ndeko abeti yango pona pasi na mutema bandiko na ndamere bandakala pona ya lobike andimaka te ke maloba tata mwasi mutekangaka cousin na bango amona ke ba famille ya batata na bango po ya ko benga famille fa ba tata cousin akufia ko benga ngo famille ba mama po bango ba ko benga mama na cousin tata mwasi mama Irene na baya famille oyo na baya famille mama Irene betali solo pona kola musaba na poto tolongwa na distraction to tia nzambe liboso prière eleka makasi po ba famille mususu bozomona yaya ba problème ezali yango na yebisa comme tozolandanga pesa nzambe merci na famille obotamela quelque soit ba rando famille na yo quelque soit ba problème famille na yo eleki ba difficulté ba famille mususu te eza ba famille mususu na poto leki na kulutu basala 10 ans balobanaka te basala 20 ans balobanaka te bana mama moko tata moko okolanda mo apeleki mutabengisaki yaya mutabengisaki leki omona apeleki akenda bala banda kobota ya na mona bana nete bakawana na poto ezali soki ezali tela biso ta cœur na se pour te comprendre que bakawana na poto ezalaka soki ezali tata loboko ok na commentaire atoko komate pour te comprendre que bakawana ezali yango ndeko zolandanga banga nzambe komo kokangisa ndeko no bobota mama moko tata moko ennemi pendant 15 ans abota bano mona même pas bana pendant 15 ans ndeko nanga bowela kinini mobali mbongo soit disait yange boma mokili poza pe na temps moko soko divorcer na mobali soka bali mwasi mususu moko pe entre nous yo pe soko balano atakutu mbandango o léger pe zuwa bodimbisa oko léger pe kanda poza sumbanda na ote oui eza nango makambo ya référence boyokani te bokokabwana yo sali vie pakesa la vie oyina mwa mwasi bato mbanda nanga tansu mpe na momo ozali na libala ya azalaki mbanda na yo te oyine makasi na motema mpo na nini
yokanga ba prière na mpona mutu moko boyina na motema makasi ndeko nanga nayebisaka bino biso toza na bato tokanga na bacongete na bambisa okauka yaya koyoka maloba nzambo eza na bato nso motema betinga ata nake na fongoli moko nake tan nazodebranche bamasumu moko nde bozomona nga donc talaka nazodebranche bamasumu nga Irene mutu moko asukisa motema okanga ye ntango okuteni otali ndenge akomi obiye mpe anakanga ye makasi po te ndenge vino ekende seke mpe anakanga ye akomi boye nake efongoli ndambo obi nzambe nafongola ye azwa mopepe limbisi na mabasalanga po badala kanga ye ko akangama losambo ya mwana na nzambe yaya erataka te topesi nzambe alola merci apambola bino mpona patience fidélité confiance, partager lisolo, s'abonner, liker, yom toza na lisolo, topé témoignage, plébiscité, olingi ba souhaiter ba joyeux anniversaire, ko hésiter te benga mama Irende na lobaka biso to sala nyonso, sauf ko boma, kindumba, ko finga na ko yiba, awa ndi elekaka te. O nyonso epesaka nzambe lokumu te awa tosalaka te. Mais soko ozosala business na lokola autonomie ala na kati ya France, olingi na selo publicité, pourquoi pas? Soko osala publicité lokola prochaine andel mobange na shipping na kati ya colonne, pourquoi pas baselo publicité bata ba pub bobenga au service traiteur o na tongaka mabaya nanga nalingi publicité mo restaurant nanga benga ebeteli Pro Max na ko sepelisa onde na sepelisa mama Sylvie Mwanzaka restaurant super urbain na kati ya Kinshasa na hebisaka ba diaspora soki okomi na Kinshasa olekuna te seko komakite chaque samedi dimanche buffet africain na prière bien champagne kité mata mama Sylvie Mwanzaka oumela. Merci pour la patience la bande konso banda mama Irene Masiandoki soki mwana mutazongi te tokutani mbala simala na lobi bisous bye bye. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba mère babenga ke mère loboko parce que musala na propre surtout bonzambe donc tant ozole biloko vitamine ya bakambu nyonso donc nazo ko sonde ko langai o komi tusama o nazika o na luka mutala mbelangai c'est fini no more tears no more cry mère loboko Tisha service yoka a service with a smile mon service ya koseka donc ya senti joie hein donc azana pona bino pona biso banso ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko baza mingi te to mona ba traiter pa ya alami pe la libala na yebi loko kokite mais ya yeza toujours extra donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point hein qualité hein goût tika yango ndeleki OK yango